urgence, urgence, urgence. Vraiment, les lots n'est que l'axabino et le komoko oezo boma biso sans le savoir. Tozo ebate mais to liango chaque jour. Tozo liango na banana biso tozo liango. Vraiment il faut bokeba na hôpital nde nazabwe. Na hôpital lobi na liaki kwanga. Mais kwango yo makambo sali ngai. Na le kwanga. Na zu kwanga, na le kwanga kana likayabu. Na zu na tika mwa leki moke. Na olia. Yaya na chauffe kwanga bien. Kwanga ngoya ngoyo. Botala kwanga. Na chauffe kwanga bien. Ba oba sa ba capture écran, ba sa capture écran. Bokeba na kwango yo. Oza poison kwango. Kwango eza très dangereux. So boke somba kwanga, il faut boyeba kwanga ne bo somba. Tala kwanga mobimba, kwanga efina na te. Kwanga makasi lokwa libende. Bayaya. Or que kwanga ba osango na ba plastique. Na chauffe kwanga eza pete, ekomi pete. Na tie na sale. Na ina bandolia telefone eleli na osolola. Na sisi osolola na osimba kwanga ekomi nga kwa libende. Ata bino mobota. Botala kwanga ndengeza. Efina na kate ta. Bozomona. Kwanga ezo fina na te ta. Ezo fina na te. Kwango. Or que kwango basala na ba plastique. Kwanga. Basala na ba plastique. Kwanga zaka manioc zaka soko fina ta. Ta. Boye besika kosomba kwanga. Tozo sala exemple. Nazo lakisa bino ndenge nini kwanga ozo koma. Talaka na kepa médecin. Médecin bisinga bi. Eloko le basali yango na ba plastique oyo. Bota. Oyo sa ba bouger te. Oyo ba plastique oyo. Botala. O ba kan. Oyo eza basali la yango. Bato basala ba cours ya ba bijou. Ba yebi nini oyo. Bachaka wana kati ya nini ya machine nango. Et nyangwami bozo kole ba bijou. Bo kole ba perle. Ba nini tout ça. Et le condé, bah ça lève so kwanga, bah yaya, nazo sala direct, nazo na micron na mango, bozo mona ndenge nini, nazo sala, bozo mona to landa, bah moko, na hôpital le naza, oh kwanga. Libende urgence. Oh, comment la vidéo on a partagé. Bon partager vidéo, bon biki sabato. Sinon t'es et cause à la passe. Bon biki sabato. Non. T'as le docteur a dit que olé ba plastique et ça non a les bons. Batindi ngana keko sa l'échographie boze na sabino papier na bombi ba bilo mususu. Na rendez-vous yango jeudi. Na 15h. Comment la main wana? Bozomona. Bomona comment la main wana échographie nini tout ça. Les 12. Les 12 date les 12 yango. Les 12, tout ça les 12. Na aucun hôpital. Bomona bien service urgence. Bozomona service urgence. Na aucun hôpital pour libumu modèle sali ngata na le kwanga. Sala na bino kaka. Naza lene na bino. Nazo lakisa bino bomo na kwanga oyo. Soki bo chauffeur me komi pete. Boutique onka quelques minutes komi libende. Libende ana so meki ko li okufa. Docteur alobi nanga plus jamais. Docteur alobi plus jamais. Tala kwanga. Libende. Ato chembeli ezo kata na te. Bozo mona mbele ezo kota mezo kata na te. Nazo chaona micron nango liboso nanga. Tozo mona ndene ezo sa. Na chaona micron e salaka pe tokocha plastique oyo botala ndenge nini e sala. Donc, ils ont ça la même chose dans kwanga. Même chose.
ceux qui ont chauffé quoi na tchaka micro-ondes na plastique na molikolo mais comme naza na cuisine te naza na salon na tchango na bossa ni na okuna na cuisine. Pourquoi? Parce que et ekozanga moi temps bota lezoko momoni yango plastique yango ba osala biso kwa pa ba chinois moni ba mvunzi bosomba kwa pa ba mvunzi te eza na bato ba osala ba kwa ya solo ba katio mari ba sala ba kwa solo ba nani ya tete exotique na Nantes ateka kwa solo o eza kwa te o eza kwa te faut bokeba ba osala na biloko faut bokeba omoni kwa oyo kosomba te kwa oyo kosomba yango te kosomba te bandeko nanga kwanga o kosomba te balobi alobi docteur ndenge expliquer ngalobi na kolia biloko yo ekobotela ba maladi belé na nzoto ekobanda ovimbi so libumu. Deuxièmement ekebebisa pancréas na yo na kati ya nzoto na ba foie na yo siko kote o biloko enikamaka nde kote kozwa susu problème. Donc wana ezali wambala moko wana ezali wa. Pourquoi? Parce que eza plastique tango ezoya moyen nikama ezate moyen nikama ezate liquide o basalela eloko yo yango nde ekebebisa pancréas na biso ekebebisa na bafoi na biso bota bomone ezaka lokola kwanga. Donc kofinana nango na makasi kwanga kuteleki yango na makasi siko bazui eloko oyo banyangusi yango bamélange yango soki na poussière soki nini soki batie manioc kaka mokie po esalaka mwa solo basangisi na eloko bandeko nyonso to baliaka kwanga o mobali na nga alingaka kwanga ya pardon napekisi olia kwanga te meluka kwanga bien soki botalanga bien bomonaki non naza mpenza elongi nange eza mpe ya kokonda. Pourquoi? Parce que nalali te libumuma ezali nga likolo ya kwango baya bokeba bashuker nyonso to bomoni video oyo bopartage eke kosauve moto bolia kwango oyo te. Bon tozotala bomoni nde komi pete eza na moto bomoni nde komi pete bomoni ekomi pete pona nini ba chauffer yango bomoni nde ekomi soki otiki yango ndenge eza boye soki otiki yango omoni nde ebukana soki otiki yango kaka 10 minutes nde eza boye ekomi libende na otya yango pembeni botala ndenge nini ekokoma libende. Maintenant tozo chauffer nini oyo bozomona tozo chauffer plastique tozo chauffer to chauffer mo totala tolanda biso nyonso to bomona ke non to ya plastique oyo ba mvunzi ba otekela biso eza ba plastique eza liwa bandeko bo partager video oyo batato baliaka kwanga oyo te oyo eza liwa oyo te oyo eza liwa. Docteur ayebisinga alobi ifo okeba na biloko mosusu akolia esalinga libomo pasi bandeko nakoki kolala te na baluki butu eza na bato mosusu bashuki mosusu babengaki ngai na butu nakoki orépondre bango te. Pourquoi? Parce que pasi oyo esalaki ngai libomo nazali toujours ya kosalonge likolo ya mbeto. Bopartage video oyo bamvunzi baotekela biso poison bamvunzi baotekela biso ba plastique baotekela biso ba plastique. Il faut bokeba na tchekwanga kuna esila moto bomona ngona misu na bino ndenge nini kwanga ezoya libende bokomona bino moko ebandi de akoya makasi botala bomoni ebandi de akoya makasi ezofina na susu te po anini moto nango ebandi de akosila ebandi de akoya makasi mais ezaka moto bomoni ezaka moto ebandi déjà koya makasi. Tozotala moto leki serviette na memi serviette te bozela totala
monte leki bomoni plastique bomoni de nyangwami bozomona bomoni de nyangwami bomoni ndeno moko na kwanga babi na biso biloko bazo salela biso po plastique na chauffeur ngo mingi te babi eza kwanga so ba chauffeur ngo ekomi maibwe ba mélanger ngo na manioc ndambu kaka tango ekokangama eye makasi ndambu kaka ta bino moko tozo chauffeur ngo lisusu bokomona bino moko tozo chauffeur ngo bomona bo partager vidéo bamfuzi baoteke biso plastique tozolia plastique botanga nde na kondi na jour moko na koki olala te douleur na libumu lokola likambo na uche pa médecin lobi na ngabi il faut nasala échographie donc naza na rendez-vous échographie jeudi na 15h yango médecin akomi bakomeni ngango jeudi na 15h naza na rendez-vous pa médecin date na biso lelo eza le 12 yango le 12 toza les 12 échographie yango po douleur eleki botanga bozomona douleur eleki bayaya